Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Na ye leloko passé message oyo Nzambe atalisi ngai na mokolo ya le 27 6 mois 2022. Ndeko na ngai oyo ezali maloba Nzambe atiaki na bibebu na ngai. Alobi na ngai kende yebisa bana na ngai ete bacha ba provision po na crise oyo ezali koya. Ndeko na ngai eza ngai te, eza maloba Nzambe atindi ngai na loba na peuple na ye. Ezalaki mokolo wana ya le 27 6 mois 2022. Nazalaki na mosala ndenge na mesana kosala ba occupation na ngai. Nzambe alobi na ngai boye na sentir présence ya Molimo Santu kati na ngai. Atalisi ngai te tala scène oyo. Ngai na bandi kotala ezalaki liboso ya supermarché moko bien-aimé. Wana batu bazo kosolola na bango na esengo nyonso bazo kosolola. Kasi mbala moko na moni babandi bitumba ibandi entre bango bato banaye kosolola malamu. Bitumba ibandi wana baza kowelela biloko ya kolia bien-aimé. Bawelela biloko ezalaki pembeni baloso, madesu, sucre, farine, oyo nyonso ezalaki na ba mai baza kowelela bien-aimé. Soko simbi mutu aye kobeta yo eloko na mutu. Nzete donc ezalaki penza somo. Ngala bi Nzambe oyo makambo nini. Ale na yoki Nzambe azoloba na ngai. Alobi makambo yo oza komona yango nde kokomela bana na ngai na mutu makasi na bango. Ngala bi mekolo makambo yo ozoloba ba serviteur na yo basi baza koloba yango pe baloba yango ebandi lelo te. Alobi oui na yebi kasi telema kende kolobela peuple na ngai. Ngabi Nzambe bon likambo ezate na kosala oyo lobi. Yango bien-aimé ngai naza Jonas te. Jonas azali oyo ndeko oyo bapesaki ye mitindo pa nkolo akende na mboka Ninive pona koyeba kopesa sango oyo esengelaki na mutu makasi bato ya Ninive bazalaki nango kasi ye apreferaki kokende na Tarsis. Toyebi makambo nini oyo eyelaki Jonas. Tanga maloba wana okomona yango na mokanda Jonas ndeko na ngai ndenge Jonas apasaki batemps moko ya mabe. Alors ngai na boko zala Jonas yango na ye kolobela bino ndenge Nzambe aye kotalisa ngai. Alobi kaka na niveau ya bilei te pase kozala me kasi moto azali préparé te na niveau psychologique, na niveau spirituel a kopase batemps moko ya pasi. C'est-à-dire que na pasi oyo Nzambe alobi na biso te nzoto na biso il faut oyeba pe ko supporter nzala. Yango yo ndeko oyo salaka jeune te luka osala ta jeune banda ko sala ta jeune muke okomona lolenge makambo ko kendele. Bana pe amike peut-être à partir ya ba 3 ans na tango esengeli bazwa déjeuner na bango na tongo ko passer ata ko leksa mongonga muke ata ba 1 heure du temps comme ça nsape ko lia bango balia kana mwata muke avancé comme ça bango pe nzoto ba komesana pote nzoto oyo eza kaka nzoto anzala nzoto oyo tozala yango elingi ne kolia tokeba Nzambe apesi biso message kaka na ba provision to sala te mais to yeba pe ko sala provision spirituelle to mesenisa bomo ina biso na makambo oyo pote makambo eza koya ya mabe penza. Yango wana malobo na sele kozala yango ya kotalisa libota na Nzambe. Ndeko yo oyo sili koyoka yango partager pe pa na basusu comme ça biso nyonso to yeba oyo nini Nzambe aza kotalisa. Tika mutu makasi ndeko na ngai yoka maloba na Nzambe. Na suka wana okoya kolela ti okoluka kosala mobulu Nzambe alingi bongo te ye moko ayebi pourquoi le bito sala provision et na yebi te akobongisa toza lokola mwasi a Sarepta oyo tango Eliza alekaki epai na ye ndeko na ngai akutaki ata na mafuta ya pamba to yebi nini Eliza salaki bien multiplication salamaki na nzela da mosali na Nzambe pote mwasi na pe ayebaki na kozala na quelque chose biso pe sengeli tozala na quelque chose moi biscuit moi lipa et kozala malamu yango wana bien-aimé préparer oyo esengeli na oyo osili kozala na yango luka kosomba ta ba biscuit ba paquet ya biscuit mai sukali farine madesu luka kozala moi quelque chose na pembeni
et soki nzambe apesi susu pema na kopesa liste oyo esengeli peut-être na lisungi ya molimo santu kobakisa babiloko oyo esengeli po te tozala toujours makasi bolanda mpe bavideo mosusu bandeko basala bokomona oyo basili koyeba koloba oyo nzambe atalisa bango ekozala malamu na suki wana tika te nzambe apambola moko na moko na kombo na bino basantu abule papa mwana mpe mosungi molimo santu nde tolobi amen. Merci.